Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Papa akoma na mabele na biso ba pays d'Afrique ezebele mais tango yeko nyate pa na biso vraiment to monya weza grâce tikete nzambe apambola mboka na biso vraiment ekele koya na ye eye la biso toutes les bonnes choses. Merci. Awa vraiment tozali na esengo na ndenge tokutani awa na kati événement oyo eyeli biso na kati ya République démocratique du Congo. Vraiment ezang grâce oyo nzambe atindeli biso. Pap alongwe na kati ya kiti na ye ya bokonzi aye kotite la République démocratique du Congo mpona réconciliation mpona paix ya Congo. Vraiment tosepeli mingi tozali kolikia te guerre ya l'Est ekosila po bandeko na biso wana bazali konyokwama ntango biso tozosepela bango baza kokima bango baza kobanga bango baza kolela me biso sikoyo toza na esengo tolingi na bango na biso tozala elongo tosepela na bango mpo pape azali mokitani ya Petro ndakotonga eklesia na ngai likolo ya libanga yango wana atongi yango aye komona République démocratique du Congo mboka ya nkita mboka ya intellectuel mboka ya makambu nyonso oyo nzambe apesaki biso kele sengo po batu en tout cas tosepeli tolingi boyei na ye ya solo ezala malamu nakoya nakozonga elimo santu azala kati na ye apambola ye azala na esengo biso pe totikala pe na esengo makambo na biso etambola elongo tosepeli tozongisi merci na nzambe tata mwana elimo santu amen. Apesi merci na mokonzi oyo akela likolo na se ndenge muza permettre ke papa aya na kati likolo na biso toza na esengo enene ya koyamba ye na motema kofungwa mabemba koko kwelele lokola azali motulani oyo papa atikaka ye nde atonga eglize ane likolo na libanga biso bakongolais tozali elongo na ye tosengi ke lokola nyate kolo na biso tosengi mpe na este tu na République mobimba tolingi sainteté etikala kati na mboka na biso totambola na sainteté lumière nyonso wana oyo akoya nango akonyata awa ezala mokolo mwana moke abénéficie na yango ale toboyi na République na biso bakouble ezala pourtant ke richesse wana nzambe nde apesai biso c'est Dieu qui a donné nous notre richesse. Mais pourquoi les pays voisins qui fait nous du mal, de tuer, de saccager, de tripoter, de voler? Nous ne voulons pas comme ça. Nous voulons la paix et la joie. Nous voulons la sainteté. Nous voulons la lumière de Jésus qui reste toujours dans notre pays. Parce que nous sommes les Congolais, nous resterons toujours les Congolais. Donc, quand on a dit que Biso a Nakini, nous avons fait Baninga na est du pays, dans la souffrance. Bateau on a fait bazar à est, qui prend les Congolais. Bazali ba Congolais. Comment possible bango na est bazala bazo Biso to sakana kimia. Alors totengi, koya ya tata, le Congo interpellé Biso ba Congolais tous de la unis.
azali papa ya mangomba nyonso pe alikela mokusu po ete azali mokitani oyo Saint-Pierre atikaki oyo Saint-Pierre atikaki kati na mokili. Bon nasuka napesi merci boyei na ye mpe bozongi na ye nzambe abatela ye po biso bakongole totonga siko ekolo na biso tozala uni union fait la force po tosangisa maboko po totonga ekolo oyo na bonzambe mpe na misala. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais moteur moteur électrique. Attends dans la carte aéroport.
l'école. L'école est mon nom. Merci. Papa aye kotala mboka ya biso Congo, aye kotia kimia na mboka ya Congo, bisika nyonso bazali kotungisa biso kobundisa biso bokomi ne na mboka Congo, aye kolongola pasi nyonso bakuluna bamaladi makambo nyonso ya mabe ya mboka Congo, nzala pauvreté elongo na mboka Congo. Lokwa ya nyati awa totili kobikisama yazali mokitano ya Santukol lokola ya nyati aye kotala mokonzi ya mboka ye pasali mokonzi ya mboka ya etuka ya mboka ya biso Congo. Yango topesi ye merci na bokomi na ye toyembi ye na esengo enene na kati ya mitema ya biso bakongolais. Vraiment, koya ya pape na mboka na biso ezala nesengo makasi parce que banda pape oyo ayaka na kala, ça fait plus de 30 ans. Lelo tomoni papa yo tia makolo na mboka na biso et la critique que non mboka na biso sur le plan diplomatique pour évolution ezali
ndenge papa ye elaki to kimiako évolution eza na sens nini ezali gouvernement na biso aentretenir barelation malamu na libanda mpona bapays nyonso ya libanda yango ozomona bato ya libanda bakomi koya tozobeta coup de chapeau na gouvernement ya président français sous mandat na ye tomonaki année passé roi ya Belgique ayaki e lelo tomoni arrivé ya papa alors koya na ye mpona biso bachrétien tozosenga vraiment nzambe ameka kosala quelque chose ya malamu tozobondela makasi mpona bandeko na biso baza na est ya mboka na biso barebele rwandais basiege babotola mabele na biso bazoboma bapeuple congolais chaque jour est ya congo ekomi kolokola abattoir d'homme alors tozosenga na nzambe to mettre fin tozosenga kaka kimia na congo tozosenga la paix mpe nde na kati ya congo na biso alors koya ya pa elongo na mabondeli na ye na ya biso nzambe ayokela biso mawa mpona est na biso changement ezala même na secteur nano ya sécurité toke na basecteur mosusu te mosusu ekoya nango na sécurité eloko eza motuya mpona biso etanke congolais tozosenga na secteur ya sécurité na secteur ya sécurité kimia ekota na kati ya mboka na biso mpe makambo kende malamu wana eloko biso tosenga sur sécurité epe mpe ezala na kati ya congo mpe topesi coup de chapeau na gouvernement na barelation azokoentretenir na libanda malgré nyonso ekobonga na mbala moko te mais na ntan moke oyo bango basali tozomona vraiment évolution ezali nzambe mama papa ye tosepeli toyambi ye me alobela biso liloba moko na este na gu na ngai asenga Kagame apenga Felix apenga Uganda Burundi na nani président mosusu wana baza 4 batalela biso este topema bato oyo ya papa azokamba na monde entier mais soki bakomi okufa neti mbinzo neti mayebo neti nzinzi eske nzambe akosepela na nini nzambe azizaka kaka biso bato mindu bamindele te este ifo epema tosepeli yango toye kotelema banda ntongo mpo tozela papa alobela biso mo ya suka mpona este na sisi wana merci mpe na papa mayala oyo ONG oyo ya papa mayala. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.